lisolo. Nga na zolo kena musicien star baba ondima te. Baba bikela sesi niveau yo linga baisse. Niveau lokuto so kosa biso na Facebook yango. Ba star. Bolanda video dans la soupe de chanson Olanda vidéo puis notable confirmer lenga que la sirène makamazolo ba ya solo abimana star. Eba star bazandeni na expliquer bino. Donc le love mato sano et so postinga na oluba na internet kemba ngeza star musicien mboka na biso donki na kendali masula chambre to sala bino bonji na ngate. Na tengi ba commenter ba bazo balo ta yo sanani star ko bimana yo banji no ndeni uzama sanani uzama sandenge ni plutôt pour sana nini o star nini. Ene sabino na vie eza grâce. Ya grâce moko zwi obima na star nene musicien mboka o balo basimbi bendele ya mboka ozomona ke musicien représenter mboka à l'international ozomona ke musicien zozwa ba trophée yo mona nzoto nende babota kabo eskizenga pona na oloba ka kombo lelo na kombo na okanga vraiment te mais eza expliquer au monde nende babota et vraiment pas maman na mobimba ko elamba te na sabino bato esala ba genre moboye otali pende baboteko ota pende concert ne le kana minute yana tambo sisi to ota concert nde bato olela ba fille ba garçon ba osengwa ta omema bango ta pali ba pisa ta mbote ata ya musika po ba mona kete ba mona kete na TV ba mona ke na TV na ba Facebook to ba na ba réseaux sociaux quoi visa boye sikoyo kuto monye na okato baka ya visa te omonye susu sambilamba pe bo sali makambo ezaka ko sala monsa mbaya wana oyo kandeni papa bandeko ba mama ba na esabino ko bimana star obi ba musicien bazalo kwa ba petit nzambe eza experience anga na sui pona esabino ko bimana star o monje o bimana mutu normal te au monde Dieu petit Dieu ben na chaque temps ota bobi ok concert na ye na makamna ça pour na vivre non di mate babika mutu na zena chambre concert ba okwea ba olela basi mata chemise apamba apesa ba mata mbota tamusapi apamba mbota topesa misambi 5 batu ba olela ba muna tamusapi ka ya pamba kaka ya star basimba donc bango basimba taka place ba osimba soki lipeka soki to pona bango koki kaka oyo star akomi loko yo taka mwasina mbande wazala mobali no simbe place yo solingi mobali no star osa nyoso bande connaître bino bi akanga amoni témoignage malé mfona pesa na kena na star na kena sina star msufi bale star wana ya mibali wa pesa na tanko moni lega écoute ye penda toyebi ke star ya fu kamela nga nzambe na ngai boy tina otanga kombono ko a genou no betali boso na nga tema na ngezo stima star wana fu kama bi la sira kotika ngate na limo makasi na fu kami na bite wasko concert na ota concert ya TV plan craqué star a fu kami na makolo nga vandi na to nga vandi na kiti ye pentako batindi ti tindi to vade kala mona ka moto pu amiko ina mabele nini la sireze na fu kunga na moko kuna mona Facebook nga za mutaba beste tozala kanga na za mutu actualité ponde na za boy na biloko so na boîte actualité kutu actualité Congo te actualité mondiale pour et internationale la sirène star te la fukamela pour so ba bengi pe star na bio oui auzana sonye la sirène na kwatinga makambo ebima moloba oui na fukame po za la sirène na sala kala sirène bande kolanga Facebook na otala siko to beta lisolo le na ima pona solo la po depuis na ndeko ko tema kamna na Facebook na expliquer bino na oyo na omona ba message moko
bao dimininga na otanga ba message oyo za nani wana nini star mena kelingo ebanda no ndeni star na za mwasi ne bla 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 pa bino kolinga kutu te star afuka mabeta agenu oyeba agenu bando pesa na classe agenu te ke afuka mo likolo moko likomsu likolo te star abetelanga mabolongo na yo tina kotanga kombono ponje eza boye ngana oluka best ngana donc ndele dans ça ko ni na sa vidéo boye ba vidéo na ngi bandoleka international ko ba star ba vi ba ke tuna ba ozaza tanku tout okutanya face obi moi sti au salaire moi so sala nae wanga na musika face za pasi obala ko kate koko sala na mutwe eze loko to komi na mondi musuna erana yo mubalika ngabe moninga o star also ai papi na oni no trophée so trophée o icône d'Afrique babenga bango ngana kinda nae pe afuka ma bila sirène afuka mina tieno kikona ngada d'Afrique pembeni biloko na photo vivant na bio bivie eza biloko so yela biso e mat ngala sirène na solo ami pesa komo pona sango pe ya solo star alela abina zwa basi la sirène kienda yo pe na fukami na wili ba tafi posa na je star fukami afpo yo star mondo zana so ba tuba ko tinga ko tshana message ba pepo ngana loba kumbulu nazo actualité pour calamité ngana haute actualité internationale icône de la musique africaine fukami la sirène bosakana na bastar yaza icône de la musique africaine à lobby kutka Congo pa mate ba proclamer tina Afrique mobimba na ba international ba États-Unis ba wapi aza aimba kutu to pe na bina bando pointe ero anglais ya imba bandi bando na za CD na imo pesa nga signé na ko plaque no CD na signature ne ero po ya ngaso e mata nga pe na mata we ba teke ndi na sa bo landa video ya star na sala star makase po na vande pe ba nie na o mana ba ba pesa to ba star na internet to ba star ba buzz na bi ero ngam da mwasi to ka mwasi na Pour Facebook, photo mi lo baba identité qui ngana na preuve signature star na CD na meza na ndak na parti na bimission kande na ba video na chewe yeyo pe na sa photo ni to kanga biso mbale na ndak ni o comprendre donc na ndak ni na photo star so botalika photo to abiso mi bale je vous jure na ngo donc otalika misu ne ko otalika de pozata ba bito bi bato basala Peto sala kitoko. Pardon, ma mise botika biso boy. Mama elelo la sirène ko sala to sala da depuis la menena fungola mno pour ko sala modèle wana. Pas musicien, toi basi. Posa gentil. Ko sala bosa mutu kati mo se comme musique. Okanisinga na sa kitana mutu. Papa star musicien. Yo nzo me pasa makambo salo ezala bien pe mais ezala bien mais mo pe so mta okanisa na mwaka papa star afuka ma yo papa star yo po yo kani yo bofuka dans ça obi na za légende pour star na légende à moi c'est parce que ndina abwe na ça l'histoire d'Afrique star icône ya Afrique vraiment ko afuka melanga genou pe abisela nga nzebo wenzi masuna bina yemba ukasiko na obanga puso ayo kyango nzembo wana ayemba oni na studio ayembela mutu ya nzembo na nga donc kana afukami na yabitike no